Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu tomeseni koloba émission Bayindo bola muka ekoyaka o mabota mabino na tina se okokoluka kutungisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basuva toma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tonda nkita talantina ne songi nzila mfumu kusukia muzala mpanda na ngola bayeli susu bongo kokoba misala ya 1921 po nini te bangunza kati na religion africaine futuka mfumu kimbangu bayeli susu bongo kozongisa moindo na esika abungela talantina manaka ye ko biange makabongo Bayindo bola muka tokolikia banso bomekaki kolanda mwa elubu ya moke monoko sanza ya mobikisi na biso mfumu kimbangu pe mokobi misala ya 1921 tolobela yango bongo po tango mosusu tomonaki ba polémique na Facebook sanza ya babikisi na biso mibale ndenge nini bandeko kuna balobaka tozena babikisi mibale bino pe bokomi koloba tezelo beli metoko pesa pole tozena mobikisi moko fumu kimbangu lisiko ya Bayindo référence tozena mola kisinzila ne songa nzila fumu kusukia munzala mpanda na ngola fumu kimbangu babotami bongo le 9 mars mokolo moko na kati le 10 le 11 ne songa nzila fumu kusukia munzala mpanda na ngola na 15h bayei na mokili mpo nini te tosepela yango mobikisi na biso date yebani date ya mbotama eyebani lelo tokosepela na bino bandeko bozalaki te tokobanda otila bino ndambo po baevenema yango ezalaki mpenza milai boyebi nkango ya religion africaine basepelaka ezalaka esengo tosepelaki le 9 mbotama ya mfumu kimbangu bandeko bautaki bipai na bipai bayaki na mongo Kongo na bino baepe ya mosika tolobi tobokolanda yango kaka na nzila ya etando bomo mesano tokozanga te ko faire revivre bino manaka yango ndenge elekaki lelo tokopesa kaka bambote lelo tokokabola kaka esengo tokoloba bambotama elamu ya mfumu kimbangu na bandeko bazeli banda ya bandeko bazeli mosika kuna tokanisi ndeko na biso lubokolo ya mama Muzembe na France na Colmar mbotama elamu ya mfumu kimbangu pene songa nzina mfumu kusukia muzana mpanda na ngola na couple baf koko bafulisoni kuna na France ya mama nanga mbotama elamu ya mfumu kimbangu na nengwa na biso nengwa mbombo mbotama elamu ya mfumu kimbangu peto zeko kokoba kosepela nango poto lobi sanza ye mobimbeze sanza ya kokanisa mosala ya mfumu kimbangu ingeta lelo tolobi mbotama ya mfumu kimbangu tosepeli baoyo bazaki na mwa mokwa ya kele balei bao bazaki na mwa masanga naturel wana ntsamba moke bamelaki baoyo pe bazena mwa masanga ya kokoti bamelaki mesko yango kaka ndentina fumu kimbangu abotamaki ngeta mbotama ya fumu kimbangu elobi nini na kati ya bomoi ya Bayindo mbotama ya fumu kimbangu neleko wana biso tozalaki te Bayindo batrahir fumu kimbangu azali kolobela bato me mokolo mondela ye yakangi fumu kimbangu Bayindo balobi te Bayindo barevendike te loposo pembe akangi molobeli na bango mibutuku misato na boloko biso baeto ye lelo mbotama ya nesongi ya nzila fumu kusukia muzala mpanda na ngola ezeko limbola nini ezeko lakisa nini message yeba ye na ngolelo
ezeko zwa esika na mitema ya biso te na biso bana ya kati pe na bandeko ya libanda nesonga nzila mateya bautaki koteya balobi bacontemporain oyo bazalaka na tango ya likambo. Lelo tozali kondima Fumuki Mbangu, tozali koloba ndenge nini na makamwisi yonso Fumuki Mbangu asalaka na tango wana bato balandaka ete boyinga. Yango Fumuki Mbangu alobaki nakei bayindo esengi batanga. Lelo siku mianse mono wanza. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tozali ko comprendre? Mbotama elamu ya Fumuki Mbangu pene songi ya nzila na mama na biso Kaba tokanisi pe kuna lisusu mama na biso Mantwela. Mbotama elamu ya Fumuki Mbangu pene songi ya nzila na Nengwa Mvovi. Mbotama elamu ya Fumuki Mbangu pene songi ya nzila na couple Falanga, papa Falanga pe bongo Nengwa Falanga. Po nini te tokanisi kuna Nengwa Kalenga. Mbotama ya nesongi ya nzila ya Fumukusu po ya pe ya Fumuki Mbangu ezala na bino bokoba na esengo na bino. Tokanisi Nengwa Moseka Epalia to moni kuna ndeko na ngai de tout le temps de tout le jour ndeko Mwaila tolobi mbotama elamu ya Fumuki Mbangu pene songi ya nzila na tata Nsilulu Mupepe tata Pemba kuna tomoni tata Mosese bosala makasi boyoka na bomo mesano tata bayindo lelo tango nazali kotanga bakombo ya bandeko iye ingeta baze bandeko oyo tokokabolaka na bango makanisi na mosala ye ya itumba lobiko ya loposo moindo baze bandeko iye tango yonso bakotelemaka po ya kokoba itumba oyo baze elongi baze mongongo ya nesongi ya nzila Fumukusu kia muzala mpanda na ngola bipai na bipai baze bakobi pe misala po biso toze bakobi misala ya mike pene ya nesongi ya nzila esika nesongi ya nzila akomi talobi ale tata Pemba koma kuna lobela bandeko na bayindo na eteni wana ne Mwaila kenda kuna te ya bandeko na bayindo tango yonso tokozangaka te na bokasion ya boye kotanga kabino na mongongo makasi to simba etumba ye so vrai bankoko so mikakatano miali musala yango ya biso bakopesaka yango libre chante tokutanaka bena etumba ingeta bosembo eyaka bene escalier malembe nesongi ya nzila tango yonso akoyebisaka biso nakotikela bino lokuta te po soko nga nakotikela bino lokuta lobi tango bosembo ekoya ekolongola bino avec facilité. Talantina esengi na biso tango babaka tina esengi na biso donc tina esengi na bango nesongi ya nzila bayebisa bayindo bosolo po ata soko baali te bosolo ekosimba pe kotambusa mokili. Nakanisi ndeko na biso Ngimbi Mabiala bosepeli malamu mbotama ya Fumuki Mbangu kuna tomoni lisusu Nengwa Bikotele ya tata Mayele to kanisi lisusu na Nengwa Lendo ya tata Kundalaba bosepeli malamu mbotama ya Fumuki Mbangu pe ne songi ya nzila tokoliki na bandeko yeba yaki na Mongo Kongo basantaki yambo na ino esengo ya nesongi ya nzila mokolo ya le 9 nesongi ya nzila bisika yonso touti batelemaka bazekolakisa mosapi bayindo banso bisika tozwami moto alobela biso moto ayaka na longengo epai na biso Fumuki Mbangu bokoyoka te message mokolo moko bango bakomi soko super roi mokolo moko bango te
bango bazene songia nzila molakisi nzila. Alors nzila nini baze kolakisa baindo? Baze kolakisa baindo nzila ya mfumu kimbangu. Jean-Marie Vanet par le biango, sache-le que sans Fumu Kimbangu, l'Afrique ne s'en sortira pas. Azalaki mon ordinaire était. Ce qu'on a qui ordinaire était, alors il était extraordinaire. Un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Tokolo bango na mongongo makasi. Alors bipe na baiba kokendaka kuna kobeta mpungi kobeta mbonda kobina tongo te poko bi, vous venez nous apprendre le christianisme mais c'est nous qui vous l'avons apporté. Nous voulons apprendre le kimbangisme. Kimbangisme wana yango ne songianzila na bangunza bazé ko incarner lelo. Nous voulons apprendre le kimbangisme. Tolobite le kimbangisme no boko kanza église kimbangisme te. Le kimbangisme idéologie. O te akoloba fumu kimbangu mwana etinda ya Yesu. Tokanisi tata na biso mpila kuna tolobi mosala malamu po nini te ndeko nanga Arnaud Songe moi silence peu moi tango molai toze ko ignorer pourquoi bo se manifester mosala oyo tolobaka biso ba conscient to yika mpiko pona kola musai turku ya bandeko ye bazena ino na pongi na moni lisusu ndeko nangai Musée Mwanza de tout le temps to sala na kabilembo wana yebani kimi apezala to yika mpiko to koba mosala ata moi bino bolingi na bino moi juke mingi ndeko nanga Musée Mwanza bolingi moi juke mingi mais c'est bon pour kombo ya Fumu Kimbangu déjà lobi to sima lobi oya Yesu wana lokola ezalaka nango importé ekokwea bokoyeba ke Fumu Kimbangu penza axe central na biso baloposo moindo nakanisi nengwa lusamba mbote na bino bosepeli malamu mbotama ya Fumu Kimbangu bino pe de tout le temps de tous les jours et ratakate na WhatsApp ende kondombele yenge matondo nengwa lusamba donc tokoba tokanisi tata nangai Musau kuna producteur auteur compositeur abeti nzembo kitoko Monisco dégage. En tout cas toyika mpiko botele malolenge botele meli atamika katano mosala ye ekutaka facilité te mosala o eze etumba tango torobaka etumba kuna bazé ko beta bibotu yopoze ko zongisa bibotu mais toyebi ke adversaire akomi faible. Pourquoi to beti bibotu trop akomi ko saigner na zolo na monoko akomi faible. Akomi faible. Toyika mpiko tata nangai Musau pesa libota pe bana yonso bambote na kati ya etumba na bomokonde tokolonga nakanisi lisusu nengwa basonga bosepeli malamu mbotama ya Fumu Kimbangu pe nesongia nzila namoni pe nengwa jeta kuna bino nyonso na Europe tozeko kotanga bino na eturuku bosepeli malamu mbotama ya Fumu Kimbangu pe nesongia nzila nakanisi lisusu kamito ya Congo kuna na Canada nengwa bilonda ya kandolo na boko bakisa biloko ekolandaka wana namoni bato kuna na sima ya matalatala bazeko seka ndenge nini na bakombo yonso na tangi boseki te tango na bikaka nengwa kamito ya Congo nde boseki boyebi ntina vraiment boyebi ntina longo kimabele bosepeli malamu toyebi ke bino botombolaka bendele na eteni ya Canada milulu yonso bandeko baindo bazeko sangana pe na Canada na bokasi na bino bosimbana loboko mosala oyo eze mosala ya kotia na ba ekonongo te eze mosala ya biso banso tolingana poto te ya bato bolingo eloba makate me bolingo elakisa maka soko tokolobela bolingo bakotala yango mingi koleka na bizaleli na biso nakanisi bino makasi koleka na esengo na ndenge bokosalaka
mosala na eteni ya Canada tokomonaka 2 juillet bino kuna botelemi, tokomona 6 avril bino kuna botelemi, tokomonaka 9 mars botelemi, 11 mars botelemi, tokanisi bino longo kimabele ponini te bojo kongolo tomoni pe kuna na mosika neteni ya États-Unis ngunza lwankula tata ngunza tozali komona mosala, tozali komona pe chaîne ndenge ezali ko évoluer, tozali wana bokoba mosala baindo partout esika bazwami bazali konyokwama, partout esika baindo bazwami bazali konyokwama. Lelo coronavirus ekoti mokili en ébullition, mokili na debanda de bato baebite basala nini, botala tango bato babandi kokufa ndenge mokili ekomi sekue, ndenge mokili eningani. Chine esika epidemie yango ebandelaki bakomi soko te na ba 2000 morts. Mais botala sukuma mais tolobaka na guerre na biso ya est plus ou moins 12 millions, plus ou moins 12 millions de morts. Ba réaction zeni te ba bibwele nde bakufaka mata moto abokolaka bibwele soko azali na bango 15 to tuku na mibale soko mitano esi bakufi na maladi oyo ayebeli te to na ntino oyo ayebi te ekotambusa makanisi ekolingisa luka solution. Botala tango bato babandi kokufa balobi soko na Italie au moins soko 100 et quelques morts bakangi ba frontière, États-Unis akangeli Europe ba frontière esika tozelelo combien de morts te abangi bato bayebi valeur ya nzoto epa ya baindo toebite nkasa ezangi ntina ateze kokweya eze ata na ntina te. Tokanisi pe nengwa na biso nengwa dubilo toyika mpiko banso mosala eze monene na bandeko oyo totangi te tozali koleka. En tout cas sanza ye mobimba eze sanza ya mbotama ya fumuki mbangu mobikisi na biso baindo sanza ya Nesonga Nzila mokobi bongo misala ya 1921 oyo alingi asala message na WhatsApp asali atindeli biso yango na plus 243 89 86 222 07 ba message yonso via WhatsApp plus 243 89 86 222 07 bokoleka na manaka ye tokopesa bino occasion botombela pe ya bino bandeko esengo ya sanza oyo tozeko kosepela bongo mbotama ya fumuki mbangu pe Nesonga Nzila. Nakei na bandeko na ngai ya Angola kuna namoni na bandi na botosi na ngunza cordon ngunza mabela nguyu bosepeli pe malamu toyebi bino pe kuna Luanda eninganaki, Angola eninganaki, partout Wiji, Makela, Damba, tokosisa kotanga bamboka te Kabinda, Soyo, kuna yonso basantaki ke mokolo yango ndenge ba aigle neuf etambolaka likolo na mboka kamba lokito monene mpo ya koannonce mbotama ya fumuki mbangu, seul prophète au monde kombo na ye sala makamusi ya mbwa botama fumuki mbangu bibembe esekwa na ino babotami te na ino pe bakanisi te kobota mwana moko me kombo ebandi kosala yango makamusi toaka ne sengo ya biso prophète elonge ebani ya biso prophète alata bilamba toaka ne sengo toalaka na esengo tosambelaka prophète wa se revela tango tolotaka fumuki mbango ngai ndeko ndombele nalotaka fumuki mbango fumuki mbango ko ya 1921 oyo baloba ekokisamaka mboka ezali kotambola na baprofesi ya fumuki mbango bato ebele etuluku ya bato bakangemi esika moko
bakosambela acteur ya film inspiration na bango acteur ya film te tozala na esengo kuna na Angola nakanisi Ngunza Mabiala, Ngunza Mbemba, Ngunza Ntseka, Ngunza Makengele pe bongo Ngunza Lukau bosepeli malamu mbotama ya Mfumu Kimbangu pe bongo Nesongia Nzila CGK Ntimba ya Nengwa Kamenga Kamsofe 12 tokanisi bino tobeta masolo wana ndenge to sololaki yango CGK Kiala Ndwenga mbote na bino kuna bosepeli malamu boze koyoka na lisusu te bozonga na mosala ndenge tozalaki komona mona bino Tata Zola ya bino yango bosepeli malamu mbotama ya Mfumu Kimbangu pe bongo Nesongia Nzila Fumu Toto kimia wana eleki penza makasi kimia wana eleki penza makasi bosi tukalisusu boningana mwa moke bomo mesano c'est vrai tango motaze ko bakisa ba responsabilité mwa makambo metoze na kati ya etumba ba kana sengo kasi ba debordaga te mwa ba limite senge ala po ba garde fou et ala Fumu Toto to tombeli bino mbotama elamu ya Mfumu Kimbangu na Nesongia Nzila po nini te Nengwa Pembasi kuna esika bozwami komisa euti bongo na molobeli ya Baindo Bola Mukape équipe technique mobimba ndenge tokosalelaka mosala chauffeur coutumier 9 lumière Maisha Image superlatif pyramide équipe yonso etombeli bino kuna mbotama elamu tokoba etumba nakanisi lisusu kuna Nengwa Nzelema Simba Korale malamu Nengwa yango nde mosala tondima Nengwa Kenge Lufuma kuna pe totombeli bino mbotama elamu ya Mfumu Kimbangu pe Nesongia Nzila ne angala makasi wana ekipe ya bamwangisi na eteni wana baze kosala mosala boelongo bani bokoba mosala Sengindulu Vangadio boze koyokana te mwa mikolo ye toyebike mosala ezali kokanga me elembo ata soko ndeke azali kopimbwa atikaka mwa ntsala lokola elembo nakanisi Nengwa Mazebo Mayunga ya bino mosala ebani mongongo wana tozali kosila yango na studio bipai yonso toyebi ekoleka très malamu pona lokumu ya balongo Fumu Ntiku Lutonadio tokanisi bino mbotama elamu ya Mfumu Kimbangu pe bongo Nesongia Nzila Tata Lukebadio na Nengwa Ntsatu wana pe bayangai baya mosala bana nanga na mosala oyo ya kopanza sango ya lobiko ya loposo moindo bosepeli malamu mbotama ya Mfumu Kimbangu pe Nesongia Nzila netendi masala mbotama elamu kuna pe na bino tokoba kaka be mosala bo momesano Nengwa Boyela Ingeta bokoba mosala me boze kokana te boyokana Nengwa Menga totombeli bino mbotama elamu bosepeli mbotama elamu ya Mfumu Kimbangu pe bongo Nesongia Nzila Nemwela Yame fils du roi mwana ya mokonzi totombeli bino mbotama elamu ya Mfumu Kimbangu pe Nesongia Nzila Nengwa Salazaku boyokana bomo mesano toyebi bino boze ba pilier bino boze ba tokoloba nini bino nde bokasi ba mobanda ya makambo oyo bino boyebi bisika kani toutaki na makambo yeboyika susu mpiko makasi koleka Tata Tambwe ya Nengwa Kalala ne Tambwe wana masuwa ekipe ya makasi ya etumba oyo telelo likongeze ko telema po
ko bunde tumba lobiko loposo moindo tozongisi penza lisusu matondo na bino kuna sika boze ko salela mosala ponini te nengwa kalala elike zeto ko monana mikolo eze kolanda awa tokoba ko sepela mbotama ya mfumuki mbangu pe bongo ne songi ya nzila tokanisi mokambi ya bankengi na eteni ya Angola tatankusu tolobi bosepeli malamu mbotama ya mfumuki mbangu pe bongo ne songi ya nzila mokambi pata totombeli bino pe bongo bosepeli malamu mbotama ya mfumuki mbangu pe bongo ne songi ya nzila na bandeko ya mfwa boze mike botindela biso bakombo bosalela biso ba video bongo na numero topesi ya WhatsApp plus 243 89 86 222 07 tokolekisa ba message na bino tokolekisa ba voice na bino tokolekisa pe bongo ba video na bino na ba ibanso bakotindela biso bongo ba video to pe ba audio kuna tomoni ngunza balosa pe bongo ngunza miaka baye basimbi eteni wana ya mfwa tolobi bosepeli malamu eteni na bino mbotama ya mfumuki mbangu pe nesongi ya nzila tata nsendo kimia ezala pe kuna esika bozwami kokonketi na Pointe Noire toyika mpiko tokoba na mosala ye bo elongo bani tokolikia fumuki mbangu bisika touti loposo pemba boya bato bayeba histoire ya fumuki mbangu bato baze ko sepela bato baze ko yemba mabele mela fumuki mbangu wana Simon Kimbangu Mandela lobi Nelson Mandela le plus vieux prisonnier du monde oya sala 27 ans de prison fumuki mbangu asala 30 ans na boloko batangisi ete na mokili bana yonso bakei na ba université de partout batanga le plus vieux prisonnier du monde Nelson Mandela mpo ya koluka kozipa bosolo ya mfumuki mbangu nele koye nesongi ya nzila mfumukusu kia muzana panda na ngola batelemi bandeko tolongola na ino distraction tolongola na ino mwa boyauli wana bagero bakerolo inutile te ngai mokongo nga mongala nga moluba ngai moswa te wana nyonso division ya mondele to remonter le temps boko mona ke biso yonso touti na koko moko ya mwasi koko moko ya mobali ndeto fongwami to panzani baindo banso tango tozeko kokangema biso na biso mokongo alingi azala bena bakongo mais ekoempêche makabo oyo ebotameli epai ya baswahili eya esangana na makabo yezena na bandeko bakongo po epesa bokasi soko tozeko kokangama biso na biso baluba ekoempêche to découvrir ekoempêche to ndima bolamu to makabo mosusu oyo eze na bandeko ya batribu mosusu wana motambo ya loposo pembe tolimbola yango na bamanaka yango bokomona basala bitumba na bitumba na mwanda bazeka kasoko deux tribus ya pamba deux tribus majeures baoyo na basolongo deux tribus majeures bandeko na ngai ya mwanda kuna epai ngunza mwanda ngoma azali kosala mosala ingeta tosepeli ngunza mwanda ngoma mosala vraiment ekoba bolanda badistraction te koyoka tango mosusu bandeko bazali koluka menace bandeko bazali koluka oyo bazali koluka eze moins important biso nesongi ya nzila fumukuzu kia muzana mpanda na ngola bayeli biso sikumi ya nsemono anza molimo ya peto na nzoto ya peto na bisika ya peto botosi ezaleli ya yambo ya moto yei kotangisa spiritualité yango bomonaka nesongi ya nzila ata bana oyo babima bantoma bakei kosala soko biloko na bango ya mike magablo na bango ata bazali koloba azongisaka biyano te tolobaki awa na ebandeli ya bambote na biso ya lelo bolingo emonisamaka melobamaka te respect botosi emonisamaka elobamaka te
Soko lobami et kozala confirmé na komonisa mana ezaleli. Lelo to telemisa ba leader ba chef spirituel yonso bazé koloba po ya bolamu ya bayindo. Toko luka lobiko ya bayindo. Chef nini azona botosi koleka nesongi nzila. Na pesu numéro plus 243 89 86 222 07. Botangela ngai chauffeur ya respectaka tout le monde, quel que soit rang social en ayo, quel que soit la preuve on est tel et l'autre depuis Soko 2001 même numéro au bengi fumukusu et le kakate par secret à moins kazala na réunion na salle la conférence Soko bengi oduite problème à réseau soit à zena déplacement mais bayambaka téléphone na bango moko na douceur na botosi na bolingo nesonga dila fumukusu kia mzala mpanda na ngola mais po nini bolingi te bosembo elobama vraiment ate oze mokili ya intimidation te oze mokili ya violence te tokozonga na manaka ya analyse bokobangisa biso te po toutaka na tombo tokobanga nde kozonga te bibembo yonso ezelelo na bamorgue balobaki na bango makambo oyo te bosembo ezali na ntina te batie yango bizeuzeu pe lokuta ta soko bakotia yango malasi ekolumba besolo nango mabe ya lokuta ngunza mwanda ngoma kuna na neteni ya mwanda bamanaka ekoba koleka ngunza nkangu bazena posa koyoka mateya bazena posa kolamuka kuna babinzambi oyo bakobelelaka banzambe importe ekoti mwa mingi na mwanda fo bosembo eya po ekombolo lokuta wana bato basali magablo po ba exploiter lisusu petit peuple wana l'exploitation de l'homme par l'homme kaka mabonza lona ekobuka mela banda kolona misolo telelo nano bamona ta nzete moko ya mokuse te ya misolo ebota kaka na eteni ya Congo central tomoni etuluku ya bangunza ngunza mwanda ngoma kaka vela ngunza ngemba ngunza landu ngunza mbonga ngunza makela ngunza pindi ngunza vuvukieto bosepeli malamu na bangunza na biso yonso basimbi eteni ya Congo central kouta mwanda mboma matadi kobanda kokita songololo tete tokoya kosukisa awa na kisantu kaluzeiko kaluzeiko ingeta bosimba mosala tozali koyoka bamanaka na kimpese mishe ezali koleka na lukala kuna sejeka ntimba ingeta mosala ekoba tozali kolanda bino ingeta bosukuma tokozonga nsima te mosala epesameli bilenge batambusa kombo ya mfumuki mbangu ekenda liboso tokosepela mbotama ya mfumuki mbangu mpe nesongi ya nzila po bango nde elikia na biso bango nde elembo lisusu ya kopesa eliki epai ya bayindo mokolo bakondane mfumuki mbangu 30 ans na boloko nani akanisaki ke nesongi ya nzila mfumukusu kia mzala mpanda na ngola akoponama lisusu na mokili ya molimo po ya kokoba mosala te tango yonso bakanisaka koboma tumpa tumpa oyo esika tata mokeli ya kosalela mosala ekoba kuna na eteni ya Congo central sejeka nkuku tokanisi bino tokolikia kala te tokoya kuna bepo ya bopanzi sango bomomesano boyebi lolenge bokoyambelaka biso kuna tokanisi ne lutumba kuna na kisantu bosepeli malamu mbotama ya fumuki mbangu pe bongo nesongi ya nzila sejeka ntimba lisusu tokobengana po ya bamasolo etali biso tata kiawete bosepeli mbotama elamu ya mfumuki mbangu pe bongo nesongi ya nzila tokoba mosala ya bopanzi sango ya lobiko ya loposo moindo tata vangu kuna na kimpese bokoba mosala etumba ye bapesi yango biso nde génération ye toze pene ya nesongi ya nzila balakisa biso nzila bayindo bazwa bonsomi ne Zeus
kuna na mwanda mosala ekoba bandeko balanda sango oyo ya mfumu kimbangu te bakozwa conscience ne makese bokoba mosala namoni kuna ne chumbu mokambi ya banselele kuna na mwanda namoni ne malulu tobengana potosisa masolo ye tobandaki tata malulu tobengana tango tozeli kozila na kobengana kuna kosepela malamu tata malulu na libota mobimba bosepeli malamu mbotama ya mfumu kimbangu pe bongo ne songi ya nzila tozeli kokoba na bambote na baye bakolakisaka attention na bango epai na biso boze ebele oyo eza échantillon bandeko mosusu bokomela biso tango tobosani tolobi sanza ye mobimba eze sanza ya kosepela be kosepela mokolo moko Mfumu Kimbangu na mokila molimo abeti tolo alobi ngai nakokenda kobunda etumba batumbaki ya kimpa vita bakataka ya vita kanga motu bakataka nekodipwanga motu etuluku ya batindami mundela komobomi Mfumu Kimbangu abeti tolo abi ngai nakokenda tozalaka na esengo bonzambe importe yango nde chute ya Afrique cause ya pauvreté nakanisi papa Justin kuna na Chine papa Justin toyebi que kuna mwa yikeze toyika mpiko bino bokolobelaka kombo ya Mfumu Kimbangu eliki ezali kimie kozala epai bozwami kuna na Chine papa Justin mbote pe matondo mingi bokoba kozala déterminé nengo tango bazongaki bakomiselaki biso masolo yonso ndenge bosololaki na bango topesi bino matondo en direct papa Justin kuna na Chine bosepeli malamu ya mbotama ya Mfumu Kimbangu pe nesonga nzila Mfumu kuzukia mzala mpanda na Angola nakanisi na eteni ya Afrique du Sud tata mabungu ya nengwa Kiangani tata mabungu ya nengwa Kiangani batela ya ngai mwana kuna po nini te keju pe bongo ntsumbu bana na kati ya ndako bakola na mayele pe bwanya ya Mfumu Kimbangu po yango wana nde elonga nakanisi lisusu kuna na mabele kaka ya Zulu nekakasi bokoba mosala tozeli koyoka moto ezeli kopela nepilani kuna bokoba mosala nengwa dio ingeta mikolo basanza pe bambula kasi eliki eze tozeli kokoba mosala bisika tozwami po balobi suka te suka esika moyindo azali nsiku miansemono anza ekoma moyindo ayeba ete po ya ye Mfumu Kimbangu nde lobiko tata lomalisa tolobi ingeta bokasi na bino ezali komonana mpe ezali kokomela biso na matoi tata lomalisa matondo mingi bokoba mosala bo momesano tata lomalisa ya nengwa masa bokoba na mosala na bino tata mbala omokox masolo ye tobandaki bobeti yango te ezwi mwa ntango tokoba tobeta lisusu masolo yango na bozindo bopikiliki nango boyebi mosala oyo totambusaka yango na masolo wana nde bokasi uta bankoko na biso soko likambo lize tofandaka na se ya nzete totunani pe tosaliki nzonzi wana epai kani solution ekomononoko nengwa nkulu kulumba bosepeli malamu mbotama ya Mfumu Kimbangu pe nesongi ya nzila nengwa nkulu kulumba nengwa kamwanya ingeta tosepeli lisusu tokanisi mongongo ya nengwa kamwanya ya nengwa kamwanya mongongo ye ebandi koyembela balongo uta matondo bokoba bosimba mosala bomoi ezena ba réalité nango
moto ya boti mwana lelo alingi mwana wana kola lelo akokisa yonso ya bomoi lelo akokufa pe kaka lelo. Retard na bomoi ya moto ezali kaka soko se compare. Nalobi maloba mibale. Moto alingi mwana na ye abotama lelo akola lelo asala nyonso ya bomoi lelo akokufa pe kaka lelo. Akokufa pe kaka lelo. Mbote na bino kuna nengwa kamwanya boyebi esekeli wana boyebi ntina. Nengwa ajika ingeta kuna na Goma, nengwa ajika mosala malamo boyika mpiko determination. Tango yonso boze komona pasi ya baindo, tango yonso boze komona libunga ya baindo interpela kabiso responsabilité ye toze nango lelo. Bango wana baze ko zilande mosala oyo biso toze ko sala. Bato wana baze lelo ba inconscient, conscience na bango ekouta na siku nyasemono anza. Nengwa jika mbote na bino mbote pe na libota mobimba. Oh tokanisi lisusu kuna na mosika tata mukelo Pharaon Imotepe bokoba mosala tata lifenia zedzemanga tata lifenia to solola masolo ya kisangani biso mibale boyebi masolo nini tozena yango kuna to bengana. En attendant bosepela lisusu mbotama elamu ya mfumu kimbangu pe bongo nesongi nzila. Tata kadima mukendi kuna na Dubai ingeta bosepeli malamu bomo mesano na mboka ya barabe me ingeta mosaleze kokoba boyika mpiko po baindo bazo partout sango oyo ekokenda bisika na bisika des affaires ingeta poninite grand pays tozalaki na bino na matanga ingeta boyebi lisusu masolo ya pasi ya baindo tango yonso ingeta kalai ngangu kalai tekniki tango tselokolo totali pasi ya baindo eze kopesa biso bokasi ya kotele mangui na mosala iye na bandeko yonso oyo totangi te boze vraiment ebele bakombo eze kotambola biso na cerveau bosala ba audio bosala ba video via WhatsApp tokolekisa yango totombelana ozena ndeko ozena kuluto ozena moningo ozena baleki totombelana sanza yeze sanzela mobikisi na biso ayebani tango abotama kelonge yebani alata na pideur Fumu Kimbangu, le plus grand prophète que la terre n'ait jamais connu. Le plus grand prophète. Tokobete la bino nzembo ya ndeko na biso Musau mikolo ezeko ya bakanisi lisusu sima ya koyembela Monisco dégage bayembeli Fumu Kimbangu. Botala bajare ya musique yetozena yango mposa. Ndeko Musau bokoba nzembo loko ezena ino na chantier pona ba raison ya protection bosilisa yango soko bopesi biso ndingisa tokobeta yango pona bola musili susu baindo tokolikia to bendi suka ya manaka na biso ya mokolo molelo tokanisaki kotombela na kaka bato tokolikia bato ya kiwatomba to bato oyo bazalaki na biso awa totombeli bango penza te po bango bazalaki na manaka mingi tosali yango po ya bino bandeko ya libanda po ya kolakisa bino ke ndenge bailo poto bakolobaka loin de Dieu près du cœur mosika na miso pene na motema to alaka na bino to lalaka pe to kanisaka bino bino pe bokanisaka mabele bino pe bokanisaka mboka bilaka ya Fumu Kimbangu elekaka te soko ekokisami te eze inévitable bozena mikili ya poto botika mabele kala botika mabota botika yonso bokanisa on ne mieux que ce soit mabele na yo balibane bayaka awa na République démocratique ya Congo pona bolamu ya Liban baindien bayaka na mabele oyo po ya bolamu ya Inde lelo ba chinois bazeko kitawe tuluku bateka matembele basala ligablo partout bakalinga mikate po ya bolamu ya Chine moto ayaka po ya bolamu na yo moindo azete bino pe bokenda na mikili ya poto oske bokanisaka ke bokenda po ya bolamu ya bamboka na bino
ingeta il y a des raisons par-ci par-là nga nakanisaka kosala boye eleki ya biongola nakanisaka boye propre papa na nga aliyanga makoki nga nakanisaka kosala boye libote esala boye natinda ingeta mboka ezangi nzambe me na nzela ene songi ya nzina fumukuzu ke muzala mpanda na ngola tokokoba et décourager bino te pesa bino bokasi bo profiter na conseil il y a le laboureur et ses enfants. Le laboureur et ses enfants. Conseil wana et ko pesa bino bokasi. Échec soko lembisi oko avancer te. Mais pesa bino bokasi. Toko solo langolo na masolo na biso ya analyse mokoleze ko ya kasi souci eze nini? Souci eze bino pe boyeba bisika yonso bozwami. Mabele na bino esika motolo yali bokasi na bino eze ya felika. Ressources na bino eze Afrika, source d'inspiration na bino eze Afrika. Ndenge bato yonso bakoyaka na Afrika bautaka libanda basalaka po bazongisa bokasi na bamboka na bango. Toze victime ya bakisi ya mabe, toze victime ya médecine ya mabe, toze victime ya makambo ebele ya mabe. Lelo baji ya ba colorant et commis o eze ko diminuer bato bomoi. Mais bino botangi kuna boyebi ko sala ba jus naturel. Toze na milona wa malala mangolo avocat mais ce que ça dit nini te mayele wana bosonga nango te polobe kozala mbeba epa ya tata keli likolo na se elembo moko po ya bato yonso un pour tous yango principe ya bankoko na biso chacun pour soi principe ya monguna soko bolakandaki biso elongo lolenge elongo bani bopesi matondo na tata kwa ku image bazalaki kuna na sima ya matalatala ponini te ndeko ngala nzumbu 9 lumière le chef coutumier bango nde bazalaki bongo na réalisation ponini te neteni ya montage tomoni ndeko pyramide luzayadio biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima pona manaka isusu matondo